Président Macky Sall ya Sénégal, mokonzi ya Union africaine, akokutana lelo na mokokani waye wa ekolo Russie Vladimir Poutine na engumba Sochi na tina ya koluka ete bitumba bizali kosalema na Ukraine bisila mpe koluka ndenge nini kokitisa mpasi ya bilei omolongo. Arabie Saoudite mpe bikolo bisusu bizali na kati ya OPEP lisanga ya bikolo bitekaka petrole bayokani lobi loleki mpona komatisa motango ya petrole eye bazali kobimisa na lingomba na bango mpona kosilisa mpasi ya petrole eye ekoti nsima bitumba ya Ukraine. Bosengeli koyeba ete Joe Biden akokende na engumba Riyad kaka na sanza eye. Mbula matadi ya ekolo Congo Démocratique esakoli ete mabongisi maboye ibwa Pape François na ekolo Congo Démocratique sanza ezali koya mazali koleka malamu penza pe misala mia isika misa enene mikosalema na libanda ya mpepo ya ndolo mizali kopusana epai wapi bato koleka ba million mibale bazelami. Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique endimaki lobi loleki mobeko moye mokotambwisa maponami bazali koya na mobu 2023 tompe loi électorale.